Karine Obano corrompre Mundele na combien? Elle a quoi pour corrompre Mundele? Pour moi, les hypocrite, si là vous avez bien parlé, vous avez tenir oh, peut-être mon sac à mon tour n'est pas bon ici ma caméra. Ah, double c'est beaucoup plus populaire. T'es au lobby kaka. Donc mon monde a dit que bon tu as passé la baisse na Karine Mokoni. Attendez moi selon l'inga contredit on a tcha blanc ba couleur en assez hypocrite. CGTV, ma maman, CGTV, ma papa. Michel Mayabou. CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Bienvenue à tous et à toutes sur Congo Gold TV. Merci, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez partout au monde entier. Donc, bon, merci Minatata Nzambe ou apesi biso le sous paiement à côté les madiboso na bino. Wana bon on apesi merci na papa Michel Mayabou, le boss le plus charismatique bambo TB place aux Ali. Na pesi mbote na mama Blondine Baseli. Il y a Boucle Création TV. To la to la muki car ndenge zalaka to ye to solo là. Na une consort to solo na ye. Tobeta masolongo ningezo le kaka na kati internet. Tomoni bongo Demer Nyangi, une chroniqueuse, youtubeuse, alobi que non, na ye, na Sila Bisalu, na Belvi Kandi, bango baza basi ya maman livre. Donc bambanda. Na place wana a traité ancienne première dame na Bisonini, to éviter to solongo ensemble na bino, to yeba ningeza. De l'autre côté, Sila Bisalu alobi bango nyoso ba comédien, baza ba hypocrite, sans exception. Tous les calisous comme on a Karine Mokonzi, la baronne abouti. Mais si vous êtes le bamon konanga, au meka fond la caméra, tout le monde a bon invité na biso à sa bon Stella Soama na S ya Gaillard. Il est ensemble pour développer un eza basiji na biso. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Stella Soama na Essa Gaillard. Bonjour Stella Soama. Ouais, bonjour Tania Baoso, moi la maman Nangabo qui est le connaît Fapekato. Bonjour abonné à Congo Gold TV. Bonjour à mon boss le plus charismatique, mon boss de tous les boss Michel Mayabou. Je vous salue et puis je dis un grand coucou na boss Sib Mutombo leader à peine. Motema ya darling love la kano na maman na Darcy Misenga. Pilipila zinguzi tende. Donc bamote bena baboni tout fidèle à Congo Gold TV. Donc tout ça dans mon sala. Bonjour na Tania Baoso. Bonjour na Sandrine Bebonga, ma copine chérie dedans. Bonjour à Chic Mampouya. Bonjour na Métis derrière la caméra. Moi, mon Congo, mon poussé, à taille, quelqu'un donc, mon TB nao. Naza vraiment pour le propos tenu, ça n'engage que moi. Lelo, to yambio li susu na plateau na biso ya Congo Gold Télévision. Ya. Hein? To yambio longo na Métis. Oza si ma caméra, to sola na yo. Ah, to sola, c'est là seulement na Essa Gaillard. To lali to la muki. Demer Nyangi, une chroniqueuse, youtubeuse, à lobby, yé Maman Olive, yé na Belvi Kandi, la patronne, na Sila Bisalu, hein, bango, baza basi ya Maman Olive. A bangi ata maman wana te, wazaki bongo première dame na biso, à lobby bongo. Et tant que chroniqueuse, hein, chroniqueuse, au lobby ni. Demer, zoa ki to fanda non. Bon, to ke non na batuna ba nengo yo zo lingela to kende. Yo pena to soma mibali, to longa na nous la première dame sortante, to soma mibali moko boye, un bon tonton mo mobali ya Sila Bisalu, mbanda ya Sila Demer. O mo ne to kenango. Mobali mo boye un bon tonton, mbanda mobali ya Belvi Kandi la patrona, mbanda na Demer. Ka pona français. To rapport kena na ifasik. Ba respect ya batu boka na ngote bonga na condamné binote hein na condamné ka bat batia bino ba chroniqueur na ba chroniqueuse na liste ya kingakati ba otala te ba moka ya kenda ifasik Stella wana brokena za na e atanga na ifasik te aza na pédagogue bango batanga ne journalisme mais qui journaliste d'ontologie journalistique boza la ngote comment un journaliste
oyo vanda nenga na vai na plateau ya Congo Gold boye na bandolo baba sale propos na tala so to banga tate po to vanda na ye aliesa ka bokenda ka kuna na kinga kati bolia ka bomela ka ba pesa bino o azana ngo po ali moto abozwa ka bola na batu bazana ngote c'est pas dit que on doit salir ba personnalité ya batu maman livre na mboko azanani maman livre na mboka o Congo azanani. C'est une femme, c'est une première dame sortante. Elle mérite aussi de respect. Maman Denise Niaki revêt tout de respect que je lui dois. Première dame, la mère des opprimés. Azarana ba comédien te, Azarana ba chroniqueur, c'était ba chroniqueur te. Auquel jour au monde ba potaï pour zoba wana. Pourquoi bango ba bakenda kinga kati ba yaka potaï maman livre buzoba. C'est que bobo suspend ma bokende kinga kati wana. Ma suspend donc parce que mon droit des mères. Akoyo vendre na TVT no salir ba crédibilité mon droit maman livre. Et là, si on a des bêtises, on va passer à l'internet, c'est pas qu'on simba maman livre. Est-ce que y a des mères maman livre bien on a combo on n'est pas bien à la sila bisalou, n'a bien à la belle vue, n'est pas sur la bombe molema, aïe comme no bongo. Attends, bah bien à la tuna. Toi c'est qui? Assez bien le bon maintenant, toi c'est qui? Moi c'est des mères. Mais yo maman livre bien au bongo, pourquoi on salue crédibilité mon livre tina niveau haut. On veut que ton attaque on a sepelé dans notre pourquoi ça? Est-ce que Gaïa Toloba, le collègue qui n'a kinga katinda profiter à l'obaki azambanda. Bandango ce que tu as bandango. Faut te comprendre pas sans ça makambo. Kimbandango, ils ont un nenga bolingo, ya mwasna mobali, to kimbandango, ils ont un nenga rivalité moro bekara que non. Est-ce que Gaïa na tania baoso wana bayuka na na banguti. Tania baoso, demain fois ça non kimbandala bato ya tangi comme demain ramta mabokete. Demain c'est une chroniqueuse. Parce que ça qui bon manda ya nini beaucoup na tableau mon côté beaucoup na esika mon côté le ba yondo ya mabango boso ki bon manda ya nini bo sala ki bon manda ya nini o yena lo ba ke yena sila na belle vie ba ki bon manda nini ki bon manda lo ngoni ozo mo teke mutu biso avandi ka balobi bon Karine Mokonzi na kanya tete nga pe des mères na ya balobelanga des mères azo mérité ba benga ye ba sambise ba tunaye c'est à base de quoi lobi makambu wana. On doit savoir. Pour que nous soit audace, il y a des mères à l'internet. Il faut que nous soyons comme kiolé. Que nous soyons ça soubienté. Nous sommes là, nous avons touché personnalité. Il y a nous sommes que nous avons place, nous sommes qui va conduire, bloquer, caméra, quoi. Vous comprenez? Allez-y comprendre. Tu la nette ma blondine. La nette ma blondine parce que nanga dans bon retour ma maison manqué biso pour mi cater na pourquoi to liati. Donc tu vends des câbles. T'as la style ba où la ma blondine. Bah tu comprendre oui, bah faut ça qui rivalité pour t'en dans mon histoire, c'était la en actualité. Mais nga na za ni chroniqueuse, tout ça la musala mon côté qui rivalité on nga to les ailes lokoni. Et ça manque à respect. Et ça manque à respect aux demeures Azaki au prix à maman livre. Elle mérite d'être punie. Puis mon toco la demeure comment on a supporté qui la quantité. Franchement. En tout cas, tu es bappé mon salon au ça. Quand on est na télévision, ozo ya koloba. Yo zabongo mo pandi sango. Boye dikarapé ba tant koloba ke to kenara kingakati to abambanda. Bambanda ngo lobi nini. Ozo mutama il faut ko yeba nini ozo loba. Koloba ka likamte ke po ye na télévision, ba poser aux questions faut répondre. Motuna nyonso ezakane yanuti. OK. C'est là soit na banza to la mugi susu Karine Mokonzi. Toyoka balobaki ba tumba e mi ba on ni sopo na tumbama de longue jambe de konabiso chroniqueur abaki ba tumba e matrice na robota les sous te ba musuku babaki ba kena na bamboka na bango ba isa ba Karine na robota te Karine na balate to la muki o ezaki ndoto ezaki base le to monde bébé Henrietta la princesse abota. Ouais, Henrietta la princesse ça Karine Mokonzi la baronne pesa bambabi Nicolo Hervé bon c'est na besoin comme semoule. Donc à faire semoule, batu bazolia semoule na mukonga Karine Mokonzi. Je te salue Karine Mokonzi la baronne babi bakoyo kasango. Babani et combat boti mwana. Donc Karine Mokonzi Henrietta qui coule la princesse mwana roi aza princesse Henrietta aza mwana oyo maman nae aza reine. Reine, papa nae aza roi, yaza princesse. Ozomona tana yo kende maternité. Yo botat, mais yo botal roi Karine. La seule et l'unique mouana. N'abetaka les sola maman livre la première dame la mère sortante. La première dame sortante. Abota na ngalema. Awa na ngalema. Ngana aucune des consultations pas ophtalmologue. Mais na koma boye liko zo baluka likolo wa ni no maman livre boti. Ah maman livre boti awa. Mais faut mona.
mais maman livre première dame série wana yende na papa na biso Raïs Kabange China Rambo basé na pouvoir mais bébé wana sur la c'était Trésor ou bien Junior si je me trompe pas comment bébé là-bas Junior Kabila azaki na succès le rôle à Rieta té vous comprenez moi na ya première moi na ya président de la République mais Karine Mokonde dans une youtubeuse mais moi na wana sali succès na TikTok na tous les réseaux sociaux pour ne pas citer les noms pour dire que Karine Mokonde yé mokaza mystérieuse aboti pe mwana oyo bato ebele baloba ba n'importe quoi Karine akoko bota te Karine batumba mitiopo Karine abimana ba catcher Karine ba musicien ba laquelle yo zanani yo abimana ni baba mapena bambo et c'est le roté bité que bambwa de bamba doit pesa batumbo ça bimana mboli ko na ngaboti mwana c'est miraculeuse qu'on se le dise hein et belé ba oloba wana balala na basalon pas fingi Karine alali na salon pas côté la Karine abano finga ka Karine maman azunda ko fiti likona ngo akumotangisa pe mwana be kolo ba mona pe ye mele mususu soka finga i Karine tangala la kala bandaka batu aozo dasa fongola mbanga na munoko na bato ebele no mona ba botana basala kilo te ebele ba no sort pour mona mutava na teva lo baké yo ke na maternité moi ça zemi so ki kota échographie après ça monte échographie ba pesa tene oye bandeli pour so mwana sexe mwana zon ba centimètre parce que balobi ke Karine échographie ki ko la kisa wana za lokuta médecin boza base bo me magazine bo ke na kilo te ozimbonga kilo 20 nango na kapela o mela moi bien non moko ke na ka bota mbalanga nza akeba moka boti mais lelo tomoni ba vidéo tina salle d'accouchement balobi ke zaka mwana Karine te Karine ayokana mindele afuti bango mbongo de ba pese mwana toyebi corruption de bolobaka Congo ne zaka na corruption makasi et donc poto on est poto mboka mundele Karine bano corrompre mundele na combien elle a quoi pour corrompre mundele jalousie ne longi wana Karine bo mo te ke moi sabota de longue jambe ata yo moko on va na moi sino bobota na ibanati moi si nous bobota na ibana oyebe nga masa zemite amute mama be kuto ebite la reine de l'internet Magigane maman qui va vite andimi apesi Karine Mokonde félicitations et c'est de Panama andimi bongo de longue jambe sera boyi peut-être musaka za mutu na ende bungisi makambo double c'est beaucoup problème teto lobi kaka Hervé Borsalino, je te salue. Junior Bassel, je te salue. Mon grand frère chéri, je t'aime tellement. Donc, Moussaka, peut-être, pour ça qui est normal, pour Arana Manik de John. Manik t'a félicité, mais il y a le Batouma matrice. Quelque part, PS Agaya, total à l'économie, total à po ekoza na ngope mindele pe bango banzamba bazwa corruption Karina corruption to lobi corruption te mais mindele pe banzamba ba donc munga ngati ko bota baso bazobota pasa la base na Karine Mokonde kasi wana ba chroniqueur ba lobiti wana ba zozo faut ba lo ba bongo pour mbongo to comme fin du mois YouTube va foutre biso dans 3 jours à ce 4 jours à kota moi pour l'aime soit atala qui na continuer ba émission sala qui continue mbongo te bon na lobela Karine moi 6 jours une semaine mbongo Karine azambongo na mitoba na YouTube awa ba chaîne na bango ti tala ba chaîne na bango ba to ba finga Karine ta ba chaîne na bango omona que Karine Mokonde za mbongo na internet donc nenga la vanda ka boye lola la mona bina na mto finga te no finga ka Karine mina yebisi omona de chaîne ekenda pour na fingi Karine so na côté la Karine ba chino ba kota ba aimer ba commenter mais soki na bandi ko finga Karine ba zozo tout ba finga Karine boye na mpandi nanga ba dio partager lenga vidéo bandi ko tina batu ba s'abonner pour bazusu muninga na bango moko oyo finga Karine mais et là on a yebisa bino Arieta Kikuli officiel TV c'est fongwami toze la Arieta ko ça 3 mois soko sakana na trotteuse bo monango soki papa na biso evi Kikuli asomi mwele omo po na Arieta bo monango mais bozala no procès que to la bino Arieta bo linga bo tindele kindoki na bino na ba photo po bakanga da ba ndoki bo ma batu likona ngo bolimbo bo Arieta to bolimbo bo tsanini likwa mutu Arieta bandoki bazozo makolo kilo baba zozo bale loko sala te Stella Somana esa Gaya to la to la muki papa Masumu azali et le papa Lombaza mais to yebi to ndire bata maboke bata théâtre to benga wa bata maboke et comment nini yango
au ça l'émission to moninga koloba likamo bo capturaka o wana o yolize ya mabe nde bo développer yango na façon na bino nini susu si la bisalo alobi bango nyonso baza ba hypocrite bango nyonso amilongo litena yepe na kati bango so ba hypocrite ko eseni oh esa ni ndeni bango nyonso ba hypocrite sikoyo baninga babi te bango ba hypocrite te neti nani alobi kaza hypocrite neti nani alobi est-ce que place wana eza malamu oh mais si aza hypocrite non non on se comprend bien alobi boye bango nyonso na yepe na kati alobi te si aza hypocrite te alobi vérité que biso tout au jour na hypocrisie mabeza wapi donc bango nde bafingaka sila aza hypocrite aliaka na bato na cc akabaka te aza fi moko orgue donc bango balinga nde sila ndimaka yange na vandi bona aza hypocrite bino boza bien na théâtre mutu malamu aza te bango tout baba hypocrite kobana na likolo ti oh mutu kuta aloba bi la charité bien ordonnée commence par soi-même asumbi papa na elombe atie na kati alobi sans exception aucune bafingi bango ba chose ao baoleka kuna bémission te nani ateni bango rigueur mutu te à part Zouma na Rosi Muchopi nani asala émission tenir ne babenga ba chose mutu te so ya sila ndani memie kulusu bazwe batie na portrait baba donc memele kwa mona nzambe alobi baza ba hypocrite bango tout baza ba hypocrite ta place baza ba hypocrite babengi bango ba chose sila ndé a démontré qu'hypocrisie na bango te mais alobi ke biso tout ba hypocrite babengi bango ba chose mutu la mutu o murmurer la quoi na groupe WhatsApp abengi biso ba chose hein désormais to fin émission kati to sab nani aleka na te va bi que désormais mutu aleka te bobo aleka ki na émission kati. Vous comprenez? Pour moi que vous avez hypocrite, vous avez un basima mikonga batu, boy boko lo bate. Bon luka bato bazaba ma bela pete ya kaluka kote banda ko cholaka, neolo bakina chalo kona dinda. Mais mbato no mokasa ba ma bela pete msuba ba ma bela pete te. Neti ba basi musuba za ba baza otuni mutuna mususu ya le mara mususu. Otundo ninga fadi boy, ba otuna nga mutuna moko boy à propos ya tani na sauter moko na beti so mutu mususu. OK mo contre ce qui nous bolo barabla do sala mama. Ozo monde, on peut taper à côté. Pour moi qui batata bazaba hypocrite ba liana ka balinga na ka tesi la vous avez bien parlé. Muta ko tenir yo rigenga na ko yela ye. Donc esa gaya ko ba yo appuyer na on sala. Oui, bazaba hypocrite. Hypocrisie on a ndeni. Mais les démontre comment bazaba hypocrite. Yo yebite ki abomba kunda nani mélodie awa. Il y avait des gens ba voice bima on ba lo balikamba leketu. Yo yebi ngote. Yo yebi ngote. Ba lo baleka cha benge biso ba hypocrite. To ko lekate bazo simba kutu ma top. Ma top yom to lekakule mi kokende ti mame bakata. Mais on bazaba hypocrite. Ils n'ont pas eu le temps de parler comme ça devant les gens. Mais mame bakata lobi que non biso to ba ata ba bengi biso ba hypocrite. Na matanga président ya coordonné. Oh, bongo ce qui mame bakata lobi bon alobi na ye kaka po aloba po yebi ke baba hypocrite. Même mame bakata avec tout de respect que je lui dois yebi ke baba hypocrite. Ataye moi selon l'inga contredit on a tia blanc ba couleur ana azé hypocrite. Azé hypocrite? Acha blanc ba couleur. Azé hypocrite. On se comprend. Pour na komona ke baza ba hypocrite, muninga ba ko joli wale lo akufeli aw. Bango kaka bata théâtre ka tia groupe WhatsApp. Bazolo bani alanda ka batute. Azaka mona mabe, azaka songi, azaka na visibilité te bo sani ke ya na bango. Ya na ye, bo joua na ye. Il y a un visa à Zala Fabino Boya sur internet. À Fabino Boya, comme elle a ok, visa Zala déjà. Ceux qui beaucoup récompensé joli ou aller le tébou récompensage visa pour y aller à maman. Mais toi, bah moni bata poto bah seli bah. Y'a un moni à mon gars n'a pas à mon bah c'est de Panama bah mis de la télé bah le bah à mon vérité. Tant bah le dit que bon que ne moni m'a coupé maman et moni bah sopana na mort giringir. Bah ça va direct toye matin à part Rosi Muchopi na Fanny Katalea bat bazaki pembeni na parce que Rosi na tendresse dibinga la rola batasa pembeni parce que tendresse dibinga ça pena machi wa mumenu na ye vous comprenez tendresse dibinga la juste qu'on a tient na média il y a le mola ida biso bata média son mais na batata to moni ka Rosi Muchopi to moni na Fanny Katalea le reste on a baye pour bayo ka basala la bon vidéo. Ya Gabi kutunga na chekela makamote bango no bata génération ya Gabi amuta génération na bango te ya Gabi fo ya Gabi akoya parce que ya za génération moko na ba visa on se comprend mais na joli wale le za ba o baza lelo o lelo ba hypocrite nyo surtout bazaka le na internet o baza ngana le kaka na CD ngana le kaka na YouTube mais ba chope bo jouer yo ka c'est ça couper na za mutakala mais yo ka ba couper belé
bamiyebi baza ba hypocrite ba tenir sur la rigueur. S'il a bien parlé, vous êtes des hypocrites. C'est là seulement na Essa Gaillard conseil ni européen ça na ba Tomaboki ou bazaka bongo ba hypocrite. Tanya mi kolo bo basokola ba douche bakanga ba porte. Hypocrite c'est la personne ba conseil londe ba yoki. Si la kuta sala combo ti la na combo SB liko na ngwaza les abakouk mais ba tenir rigueur bonga kana kana na zabo liki. Na koyokanga. Bo ba hypocrite bo continuer na hypocrite na no si la bisi na mposa. Bo za ba hypocrite abu opia. Merci beaucoup Stella Swamana. Nengo ondimi ko kozala na biso lelo na plateau na biso ondimi ko zo temps na biso kopé sa biso temps na kati ya Congo Gold Télévision ya yemoko le boss le plus charismatique Michel Mbayabo hay papa moko bien Stella Swamana babi ngana zara na ye papa nyoso bazara boye engeza bien. Merci beaucoup mon boss Michel Mbayabo babi l'homme le plus charismatique ya yo ngwana Essa Gaillard. Quelques salutations na yo numéro de contact na ba o balandio o ba nga ba tenir rigueur ba nga ba féliciter numéro de contact. Muta kolinga tenir rigueur, je m'en fous de tout. Pour mutalobi ngo eza sila biso to ko saka compliment. Wonde za balambi pondu na fufu ba che même abo ba bosi bikabunga na elimu sa kende kina chewana. Puis la mbuma pe ko boita na ina cheno so tenir rigueur m'en fous. Surtout que ça ko to muta théâtre. Na etani ngani? C'est là seulement un numéro de contact non ngai numéro de contact zaka na Facebook so luki na Facebook ko monanga numéro de contact awa elekaka temoko na téléphone te. Quelques salutations à Baro Bala. Je dis un grand merci à les boss le plus charismatique de tous les boss. Je dis un grand merci à Papa Junior Bassele. Après Bassele, Maman Blondine Bassele, je dis un grand coucou à les jogos les plus frais, Pepito Baoso. Donc, il y a une barre de moi-même, l'artiste, musicien à Moko, musicien, Azaka Moko. Il y a une barre de Bassangana pour Bakokate Moko. Je dis un grand merci à toi, Yannick Bao, donc, Bambote Bélé. Je dis un grand merci à Hervé Borsalino. Un grand merci à Fanny Katalé, à ma copine chérie. Je dis un grand merci à Rosie Muchopi, Aminata Bayana nga oba pesa kwa sala nga mo lokumu so na vani babengi ya kapeto sa analyse. Donc merci beaucoup. Je dis un grand merci à toi ma copine chérie à moi Tania Baoso Burkina le Conde fa pekato donc tout ce qu'on est. Merci beaucoup Nameti au hasard toujours tant on a besoin tout le monde a mon arana papa Meti merci beaucoup et au mutozara toujours na ma caméra poto mandingi to za la boé là la pesi bon bamboti nanga na junior Bassele tofla toute la grande famille Bassele Orles va combler la Mbote Bele place aux amis Mbote Bele bon ce jour na maman Clémentine au fête na kin Mbote Bele na maman Blondine Bassele boucle création et Sika Oyo merci bon maman Blondine Bassele boucle création ici numéro 23 babi kiti référence à bon bloc commercial biloko bien zana ngwandu te turki te abengana nyonso bela la bela bosepela Astrid de Dongo merci beaucoup merci na pesi ba Mbote na chic mampu ya jogo leke abato dada génie pourquoi Pepito Baosu les jogos les plus frais Mbote na yo Mbote na nga na pesi bon na Hervé Borsalino tokutani balasima bo s'abonner massivement na Congo Gold Télévision bo liker bo commenter et ça la biso bien merci beaucoup bye bye. Michel Mbayabo.